Bokota la famille tokota awa makambo ezali awa makambo ke zongi la famille awa nde awa kande tolobaka awa nde awa bandeko nanga kolala na kolamukana makambo kolala na kolamukana ya somo kolala na kolamuka bandeko nanga na ba dossier Congo na biso ezaka na ba dossier la famille tozalaka na ba dossier chaque jour na Congo ezala makambo politique ezala bato maboke ezala basala nzambe Congo na biso bandeko nanga elobata bandeko mosusu ke no nenge toza boye jour mosusu tokoki kolala ka boye tolamuki ale Congo si elimwe nango parce que ba dossier eza ebele toyebi te nzambe na likolo nzambe na lola ye moko kakuta tala ka Congo na biso lobi nzambe na ngai ezaka pasi pe mawala famille babilo mosusu tosekaka ma bilo mosusu pe esalaka nango ka pasi yango toye nanu ko souhaiter ba joyeux anniversaire na ba onyonso balandaka biso soki oyebi ki obotamaki lelo nde jour penza babotaki yo en tout cas ba joyeux anniversaire de partout au bolandaka Étoile Nines TV ban sincère condoléances pe na ba famille nyonso oyo ebungisi ba oya bango toyebi ke na minute kande to beta masolo kande to sala ba émission eza na ba famille mosusu na minute bazolela papa akufi mama akufi noko akufi tante akufi leki akufi yaya akufi yango toye na pete nyonso toye na bolingo nyonso pona koya ko présenter ba sincère condoléances na biso na ndenge moko ya bien toye pe ko encourager bandeko na biso mosusu o bazoleka na ba moment très difficile eza na batu mosusu na minute ya zolela aoyeba te aobanda wapi aosuka wapi peut-être libale linge kufa peut-être na musala balingi balongola yo peut-être ndenge ozotanga ofuta kutu minerval na pasi mais au mona keno ane o peut-être ko simba te na ye koyebisa yo kaka keno tia elikia na yo epa ya nzambe na biso aza nzambe oyo atika kabao ya yete ata na minute ya suka nzamba telemaka place oto mona kakeno eza impossible epa ya nzambe ezalaka toujours possible Bible ezoyebisa biso que non rien n'est impossible à notre Dieu eloko kosala na eloko motuya eza kaka kondimela kozala kaka na foi dans le Seigneur omona que makambo na yo ekosimba na ndenge moko ya bien Mama 2024 Gavker to yelibino solution Bona ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante Gavker to zalina solution Yo oyo kota ménopause Atana 65 ans na Gavker Oko simba mwana Ebongo oyo etali fertilité masculine Ba papa to bossani binoté Faiblesse sexuelle, éjaculation précoce Insuffisance des spermes Topé agrandissement de pénis Tosaya mwasi et kimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé, na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe esalemi na ba plante, na ba industrie ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation quand ndenge ezalaka na système moko bien
Gafker ayeli biso ba solution ya kitoko. Gafker ayeli biso ba makambo moko ya bien. Gafker aye penza na ba solution matakita. Balobi na Gafker bika na yo libela. Na Gafker okosimba na yo mwana. Na Gafker bandeko na ngai place solution ya kitoko ezalaka po na makambo ya santé na biso. Na yebite nini ezotungisaka yo. Eza na bato mosusu omona o mukongo esalaka nga pasi. Bato mosusu na oyoka kolemba lemba. Bato mosusu sukali. Bato mosusu tension. Na yebite oyo pe na kote na yo ezotungisa yo. Na yebite mais eloka na osenga na yo benga Gafker. Gafker azawana azosungaka. Tango okokota en contact na Gafker. Tango omela bakisi ya Gafker. Yo moko okoya na pete nyonso koya ko témoigner que non en tout cas na biki nanga libela na système moko ya bien. Voilà. Salut chers Boutchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Boutchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu na papa na biso Félix Antoine Tshisekedi. Ebele abato toyebi ke yende président ya mboka na biso, yende oyo nzambe apona pona Congo na biso, pona ko diriger Congo na biso dans na 10 ans oyo déjà. Awa déjà oyo année oyo za la 6e année na ye depuis que aza na pouvoir. Donc to kende kaka to koba encore 4 ans lisusu nde mandat ekosila wana tozala obligé et surtout encore pour na ko voter président mosusu. Mais avant tozala na président mosusu ya biso pour le moment eza kaka ye toza na ye tozo koba na ye na ndenge moko ya bien. Nini ezoleka? Pourquoi Maman Étoile Inès TV lelo a memi papa na biso Antoine Félix Tshisekedi? Avant na kota na mamozindo ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que tout ça la émission bato ya sika pe bakotaka. Yango na ko sensibiliser bandeko nyonso. En tout cas si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche. Congolais partout Oyo Zali dans le monde entier offre Oyo Ezali spécial pour nayo parce que Ozali mwana mboka mabele ya mboka bateke la kango bapayate. Congolais tala mabele Oyo Ezali komonana Ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awanakati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 nayo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu. Moi, sensibilisation du sous la famille, ba mapango koteka yango yo. Kande tolobaka toujours et encore. Sombelaka bana na yo lupango e kozala malamu mingi. En tant que parent, la famille, ezalaka toujours malamu. Ozana se ya moi, oyebi ke nazana mwa place nanga pona bana. Ata soki lelo nazate, bana nanga bakotelingana te. Esalaka pasi komona soki ba parent bakufi, bana bakomi kokota bakuluna, bana bakomi kokoma bapaka juma. Esalaka pasi. Omona bato mosusu omoni bana wana papa na bango na mama na bango tango bazalaki na mbongo mais tango bapanga bakufi bana bakoti na bango na kikuluna bakoti na bango na bapaka juma. Pourquoi? Parce que baza na bisika kovanda te. Eza na ba famille mosusu bazalaka soki papa akufi mama akufi bango pe basondoli bana. Ba famille mosusu ezalaka bongo eza ba famille amike oyo bazwaka bana en charge, mais la plupart ya biso bato ya mwindu
ebele ya bato bazalaka bongo te baosondola na bango bana bakomi kotelengana esalaka penza pasi ya makasi. $750 ya pamba sombaka lupango bandaka kotongisaka malembe na système moko ya bien. Voilà, tokota na mozindo ya makambo na biso lelo toye na papa na biso Antoine Félix Tshisekedi. Awa deja eza ba parole ya papa na biso Félix oyo alobaki na 2018, précisément le 22 décembre 2018. Ponaye alobaki que nous irons nous installer quelque part à l'est jusqu'à ce que la paix soit définitive. On ezalaki message ya papa na biso. Ebele ya batu toyebi ke na est wana la plupart ya ba congolais na biso bandeko na biso ba congolais bazokufaka. Kande to beta masolo bongo eza na batu oyo deja na tongo ya lelo babomaki bango. Eza na batu oyo na butu ya lobi babomaki bango, donc chaque jour na est babomaka batu. Alors selon ba propos ya président na biso na mandat na ye ya liboso tango akomaki président pour la première fois, ezalaki penza ba parole oya bimisaki. Koloba na ye oya lobaki, en tout cas la plupart de gens, surtout ba congolais, ba sepelaki, ba te belé ba sepelaki ba lobaki que en tout cas aza président moko ya bien, aza président moko aza na bolingo, akozala pe na bolingo pona peuple congolais. Mais ça fait déjà 6 ans oyo to mona président na biso avant d'arneka na kin aza na capitale ebela bato toyebi ke capitale ya mboka na biso, capitale ya Congo ezalaka Kinshasa, eza bisika avandaka. Selon ba information, selon ba rumeur, kande bato bayaka balobi atinda nde délégation ya bato bakende na est, ye moko atikala kokonyata makolo na ye na est te. Mais ye moko a prononcaki, a proposaki que ba okendo vanda na est pour que kimia ait régné jusqu'à ce que kimia ekozala kuna na est, selon ba propos na ye ya 2018. Mais jusqu'à présent anyata makolo na ye kuna te. Yango batu mosusu bayaki kobenga mama Étoiline, tomona pe batu mosusu na ba réseaux sociaux kandenge zalaka ba commentaire batu ebele balobi ye ya mabe oya sali président na biso eza que oya vandaki na kin. Soki bakoki ko changer au lieu que capitale ezala Kinshasa, comme ça bazwa kaka capitale ezala na est. Parce que soki capitale ekozala na est, sécurité kuna ekozala ya makasi. Ba soda bakozala kuna, sécurité penze ekozala ya makasi. Koboma o bazoboma batu ekozala lisusu te, parce que selon ba propos ya batu ebele balobi que na Kinshasa est-ce que to monaka batu ba Rwandais ba M23 kotaka pamba bakotaka te, parce que za capitale eza place oyo bakonzi bazalaka eza mwa pasi baya kokota. Shikona kote ya ba est wana bayebi ke sécurité ezalaka nango ya malunga te. Yango bazokota, yango pe bazolinga ba iba mabele na biso kuna. Communauté congolaise ekoloba ke non, ekozala malamu soki capitale ekoki kozala na est. Bazui penza capitale ba changer penza ke à partir de maintenant, en daté d'aujourd'hui, capitale ekozala lisusu kinte, capitale ekomi est. Et à partir de ça, au moins na que sécurité ya makasi ekokota na côté ya est. Na mabele o ba olinga koyiba bakoyiba kango lisusu te. Wana eza ba proposition ya batu. Batu ebele na ebite, chers compatriotes, bino bolandaka Étoiline Ines TV, selon bino bomoni nde nini capitale etikala kaka Kinshasa to capitale ekende nanu na est pona kotia sécurité ya makasi. Ba propos na bino la famille kana ba commentaire kane na lobaka. Chez Étoiline to sala ka analyse ezake ke non ka ngam moko nde na osala analyse te. Analyse to sala kango biso nyonso, parce que biso nyonso to landaka émission, biso nyonso to zala pe na mo à dire, biso nyonso to zala pe na ba propos. Bo sale la biso ba ni na bino, ba analyse na bino
ba oyo bino bokanisa pona capital ezala na est to etikalaka na kin kana ba commentaire la famille et ozala malamu. De l'autre côté, il y a mon numéro affiché sur vos écrans. Bogoki ko komelanga et ozala malamu, s'il vous plaît la famille. Na éclaircir moi muke. Tango to tiaka ba numéro ba téléphone ezalaka pona batu oyo bazalaka na posa peut-être a osolo na biso, surtout en ce qui concerne la publicité ou les kaka na chaîne na biso. Et aussi de dépôt na batu o bazalaka na besoin ba lekisaka biloko na bango na chaîne na biso. Toyaka kotia ba numéro ba téléphone awa te keno to luka mibali. Toya ko luka mibali te s'il vous plaît. Tozala moi respect, toza basi ya mabala. Et aussi soki okomelaka biso makambo oyo ezalaka ndomona bato mosusu omona aye kokomela yo na ba WhatsApp bonjour lelo akomela yo bonjour lobi bonjour. Bon soki peut-être olingi opesaka mama Etoiline mbote bonjour mama Etoiline nalingaki kana pesa yo mbote na sepelaka na émission osalaka quand même to comprendre mais soki ozala na ngai bonjour lobi kuna sali okoka ko se présenter te et ozala participer mawa s'il vous plaît bo salela biso faveur wana izate ke totia ba numéro pour na luka mibali totia ba numéro pour que te na bandi bela ba to comprendre na système kaka kitoko kande na banolo ba bandeko nanga ebele ya batu to ebike na est ebele ya batu ba okufa ezala basi ezala mibali ezala ba papa ezala ba mama ezala bana mike ba okufa du jour au jour na est na biso est ya Congo na biso. Alors yango ebele ya ba congolais ba eko proposer pour que kimia ekota. Pourquoi président na biso oyo toza na lelo kandenga lobaki ba proposition na ye selon ba proposition alobaki ki akokendo vanda na est, mais pourquoi ne pas changer na mandat na ye penza changer que à partir d'aujourd'hui capital na biso kozala lisusu kinte ezala est pour que batia sécurité nanu na est to mona nanu makambu ndenge kokende pe ndenge kotambola. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien y compris les documents. Au pesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Grand merci na balandi nyonso ya Etoiline Ines TV ba o nyonso bo bando landa biso. En tout cas nzambe alola pambola bino, nzambe alola azala toujours elongo na bino. Bandeko nanga soki nano tiela biso commentaire te o tiela biso j'aime te nanu soki o s'abona te en tout cas na osenga na yo obo sana pete ko s'abona biso to lingaka ba abonné ba abonnement na bino to lingaka ba j'aime na bino ba commentaire na bino esalaka biso kitoko mingi makasi. Suka na biso yango yo kande to lobaka biloko ya kitoko yumelaka nango te tokomi na biso na mwa suka ya partage na biso. Je m'excuse yango na ko profiter na pesa nanu bambote na Linda Bukulu bambote nanga na Madame Gracia Mpoi bambote na Mama Lisimpito bambote na Mama Eugénie Zemanga bambote nanga kanenge zalaka na yemoko Madame Judith Diampovisa et sans oublier Madame Pacifique Kiyong depuis Turquie. Maman na biso oya lati saraba marié ozana posa ya robe na yo ya mariage. Contactez Maman Etoiline atia yo en contact na Maman Pacifique.